Bon, si je comprends très bien P, moi nana azala P, yanga te. Papa, Fana non. Gloire. Non, Fana. Papa. Pardon. Gloire. On peut s'en kanda. Nazo respecte et t'inquiète, ouin de Dieu. Beaucoup de respect que je vous dois. Retira, c'est un kende. Papa Gloire. Yo, on blague dans et toi. On blague. Ok. Tu m'as touché. Papa, ok. Aza clair. Atika ko pousser que coutume oni aza clair que moi na nga oui. Il faut abala moi si wana ya Mkongo. Na perdre moi na nga liboso osunga ngai. Marie. Na yo penzo mtimi pena kufela moi na ngai po eza kuti. Shalom bana ya Angleterre mobimba, c'est Papa Moïse prophète. Na yena sango ya malamu pona koyebisa bino ete le 17 novembre tozana convention na Tottenham pa ya pasteur John Ngela. Nazo koloba ete ba oyo bazaka ba problème oyo koma chronique, lokola bana ya ba autiste, lokola bato bazana blocage, lokola bato bazana limitation, lokola bato bazana maladie silakate, biloko nyonso tout ce que koma chronique boyeba ete zali démoniaque. Tozozela bino po boya bokoma décharger na kozala ngai moko tete na kozala na pasteur John Ngela. Le pasteur John Ngela en collaboration avec prophète Moïse. Bien-aimé tozana bino dima le 17 kozang sate de koranga nzambe akosala nzambe akokangola nzambe akorestaurer yo malade umele tamulai oyo problème kutunso za attaquer ba triquer yo yaka le 17 dimanche na 12h30 na community sport center Moïse Makoma tozana en prière ensemble tokuta na sport center en face ya Tottenham Stadium toza wana ndeko boya ebele nzambe akotika bino te parce que oyo komi temps ya nzambe balwa nyonso établi par munguna nzambe ayeko benga nango nzambe ayeko pesa guérison nzambe ayeko restaurer yo mtoza na problème mtoza attaqué par l'ennemi viens et Dieu va vous délivrer na combo na Christ. C'est le pasteur John Ngela retour à la parole fire boya ebele bokola 17 novembre ebele kati na biso bakobika ba limitation ekosila ba blocage ekosila ba maladie ekosila bana ba autisme o babikaka te bakobika tozozela bino boya ebele tozozela bino na mboso. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete.
Shalom, libota bana nzambe biskanyo sobozali, tikete kimia Yesu Masia ebila na mabota na bino. Merci na kolo Yesu Masia pour na pema na bomba pesi so na mokola lelo. Merci encore une fois pour na nyoso ko sala ka pe nyoso oya kozo kokisa na mabota na biso nyoso. Merci na présence Mukadi, merci na Malidi Mukadi, merci na toute l'équipe nyoso ya Chebiso Télévision, une grande équipe, na technique tomoni notre DT na combo ya Idinish Mosolo. Ainsi que na caméra, tout le monde papa Eliash. Zambe vraiment lola pamula. Équipe Oyo, vous allez équipe Oyo salam salam ala mupeba na Zambe, bazali vraiment ko bénéficier nango. Merci na bande ko nyonso Oyo. Boye baka ko partager l'émission na biso. Na bande ko nyonso boye baka pe s'il y a des erreurs, boye baka ko mater. En tout cas nzamba pamula bino. Mutu nyonso na mukili akoka azalité. Nyani pena menga pe ko rectifier moi mukie loko moi mukie. Je vis des commentaires bat babike prophète Eric comment yo baké père spirituel et l'équipe papa biologique non. C'était une façon ya kozwa les pasteurs pour que to memaye pour que c'est-à-dire donc to coincé par rapport à ça. Père spirituel jamais kozala grand que le père biologique. En tout cas jamais, c'est juste la Bible dit que non, nous devons respecter bato bazo veiller pour notre âme na biso lokola ba père spirituel mais père biologique azali vraiment mon école quand même père spirituel oh j'avoulais na ngana lo bayangwana zamba pambola bande ko nyonso en tout cas merci beaucoup. Merci en tout cas, n'a rectifié en gros. Père, c'est un père spirituel, c'est un père spirituel parce qu'il y a aussi des faux de père spirituel. Dengo to moni yo to mona est-ce que ça vrai? Non, ça vrai. Oh, père biologique père azali, donc père biologique azali koleka, père spirituel. Donc papa Aboti Moutou, c'est lui qui a un grand travail par rapport à son fils, a comme ça mon azali yango wana. Maintenant peut ba moi muke David Alobi, mon père et ma mère, ba robo kanga menzamba lokotanga. Donc le véritable père, c'est notre Dieu. Yena azali Nzambe azali papa ya koleka ba papa nyonso. Merci beaucoup na bande ko nyonso en tout cas. Na bande ko musuba me pe au fin en tout cas Nzamalola alimbisa biso. Je crois za musala Nzambe et musala Nzambe za ka bongo peut-être sur le terrain ni mamtukuta na nango na kata bravo Jésus boye bakate pourquoi tu osala bongo. Tu peux commenter mais pourquoi en tout cas Zamba. Merci merci encore une fois à ma conseillère privée, na kombo maman Gisèle Kabessa ainsi que na papa Alain. Que Dieu vous bénisse beaucoup. À chaque fois que non, il y a beaucoup de problèmes. Dans ce plateau ici, sur mon biso, c'est qu'il y a des problèmes, ils ont pas problème, ils ont koba. Mais biso tozana juste pour na koeba ko orienter bateau. Mais tozana pour na pe koeba nini ya kosunga bateau pour que ba meka pe kozwa solution. A de fois ba non prophète Eric okata émission mabe. Boye baga makaboleka te so komi ande koyeba pourquoi bakata yibo pourquoi ça yibo pourquoi de bokoyeba donc tout ça là selon ndenge nzambe azokumba biso. Merci vraiment, merci beaucoup pour cette confiance wana et nzambe ozantema kopambola bino et belebo ça me pe pour na biso. Merci vraiment nzambe pambola biso tana ndeko moka moi ça awa il y a toujours des problèmes. Je crois to linga biso na yo toyokaye ayi pourquoi nini lekeli pour kaya na katia notre émission ya Bravo Jésus. Mbote maman. Mbote papa. Boni. Moi bien. Moi bien. Ok, toro sambela avant que toyo kayo. Pas de problème. Zama makoki nyonso topesio merci tout qui moment on a ça le boko na yo. Tendre Père, nous voulons que l'émission Oezala accompagner le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a dirigé biso du début jusqu'à la fin par le nom de Jésus-Christ par la foi de Tolobi. Amen. Amen. D'abord, maman, comment on est? Comment on a maman Abigail? Maman Abigail. Babi nga nomi ba Abiga. Oui, oui. Bakata bongo. Bongo. Ok, merci beaucoup. Problème est maman. Naza na problème nanga eza makasi vraiment. Et on a préféré na mimango awa. Donc problème oyo ezo lekelanga makasi papa nanga. Ndenge omuninga mwana no ya mwasi ndeko no mwasi. Na ina kati na émission na yo na zalaki na za finiki na zalaki parce que ba parents nanga bazali sous-souté bakufa. Ah bon? En tout cas mes condoléances hein. Bakufa na zaki finiki na bango papa nanga bandai kosela nga nyonso oyo vraiment na lingaki nazanga ki penza eloko te Seigneur na maboko ya baboti nanga mama nanga kufaki deja na tikalaka na papa na ngai naka kokuta na garçon moko na tolingani tozo vivre na ye mais papa nanga lingaki ete
alingaki vraiment te. Et arrivé kaka ndenge bolingo elekaka makasi na ye kokóma na zemi ya mwana mobali yango. Ntango nakomi na zemi, papa na ngai koapprendre ke naza na zemi, alobi na nga non, il faut tanga classe, il faut silisa, une moto kozwa relève na nga, un jour nakozala te, oza kaka mwana moko mpo naza na ye. Nayokaki te, nalandaki bolingo. Mobali na ngai bisinga Abigail Bota. Un jour nozala mutu Bota. Nalingaki mwana mobala na makasi. Na inverser makasi. Na kati ya relation wana. Na boyaki kolongola zemi, na boyaki koyoka maloba papa na ngai. Parce que na ndeko komona ye nde monde na nga. Na ndeko komona ye nde nyonso. Tina ye kokende kovanda pa ba belle famille. Na zemi. Na zemi wana. Kimaki ndako wa parents. Kimaki ndako parce que maintenant c'est le kaki. Naki kovanda epa na belle famille na zemi wana. Naki na mwa babiloko na nga parce que papa na nga zaki na mwa mbongo. Na soutenir mwana mobali wana na nyonso. Na classe. Na nyonso. Na nyonso. J'ai tout fait. Na mipesa ki mobimba. Kaka likola relation wana. Souci lati papa na ngai. Papa na ngai lati vraiment souci. Si ndenge na oloba no boy. Lelo papa na ngai akota mabele. À cause de la grossesse ya mwana mobali onga na memaki. Parce que na koyaki koyoka mwana mobali papa na ngai. Esuki wana te papa na ngai. Lelo mwana mobali akomi mutu. Kaninga ndoloba na ngai. Na soutenir ye na ba conseil, na ba prière. Na koteka. Ni na teki te na Kinshasa. Po lelo akoma o lelo akomi. Mais famille na bango tema kenga naza mumuba iye aza mokongo babila bato boya bala yo te me mosali boso fa bala no ekolo na biso po famille napesi ye mosala mais effort eza ya ngai c'est moi qui a tout fait tout comme olelo akomi parce que mona qui était boyo sotali nyonso de sanga bigel o mobala niveau te ya pwano te oni no buka lelo nasali bango nini nasali nini na mwana maboko lelo papa na nga kota mabele fami na nga baabandona ngai balinga to yoka kombo na nga te balinga ta komona nga na misu te parce que balobaka nga nde na bomisa ndeko na bango. Est-ce que pour soutenir mobali eza lisumu soki eza lisumu nalingi nayeba to nasalaka mabe fi na nga soki eza nakomi lelo boye eza mpo na ye na mutu nakokaki ozala boye te ndenge omona nga boye nde nakobandi boye non boye te parce que papa na nga revaka boye te mpo na ngai bapara na nga manda oreve une vie meilleure mpo na nga nazala mutu lobi na kati ya bato nde tomonaka basi mine baotambola na nzela oyo bahonorable nga mpe nazala na kati na bango me nayoka te papa problème oyo ezolekela ngai nazolala te kola ndenge omona nalati bilamba te nokokomela mai te mutu naza esunga te ya defo naomilobela nzela nga moko parce que eleki nga mayele eleki nga makasi nokoka esu te Mama Biga papa
nayebi ke oza na problème obi papa kufa ebongo mama Maman déjà kufa na ekala. mama nde kufaki liboso otikala ile kwa yo mona papa Oui. papa tikala ye kobala te Papa tikala kobala te. azali kaka ke na besoin na yo Alobaka kobala te. Baboyi mwasi awa ya nyokola nga maltraite ngai. Vraiment. Nazala motu. ok zwana okimia mama bika yebika ye un problème mama bika nalingi na amika mpe otuna donc problème oyo eli biso awa juste eza problème nini oza problème ke mobali lokola famille na ye epesi mosala balobi mwasi oyo kobala officiellement il faut ezala mwasi il faut ezala mokongo yo lokola oza moluba yo ozala lokola deuxième femme mais ya obala yo te oza kaka bongo na mwana mais ye mobali azwi mwasi mosusu abala officiellement donc apesi dote makambo nyonso asali mais yo ozala kaka mama ya mwana ne tuku Oui. ya problème oyo nango yango no Yango problème na ye nango papa. mais tandis kosutenaki mobali ne Na nyonso. na nyonso sikoyo bana ofanda na belle famille onofanda epa na bango to epa ya nani po belle famille eza monene Pana bango na mama na bango. donc ye Zaki ndako moko. ah, Obi ok. ma porte moko. Ya des fois mama bango bima tikela ba makala ninga na okanga. Non sala nyonso. Non. Non quand même pour s'exprimer te. Parce que j'ai tout fait. Bapekisanga na yokete. Na yokete. Olelo mutu nyonso tabalukeli ngai te eza kutime na biso mpe tafaninga netanga dobondelaki azosiplie nga bigeli botolobanga te kutime na biso ezaki soki un jour nalingi nabala fo nabala no muteko na biso aloba na ngango te ok nayebaka ngo te nayebaka ngo te. ok merci beaucoup mama abiga merci mais na minute oza wapi nazovanda mpa bacamarade ah, donc olongwe déjà kuna okoki osupporte te hein? Ça fait combien de temps aux enfants ne pas camarades na yo? Ça fait déjà presque un mois si je ne me trompe pas. Un mois déjà, oui. Le vieux aussi, on a pas problème au perturbé, koyeba te bata au fandi. Mbala tika pe kuluka ote ya ba place au fandi na mwana na ye. Mwana za siko na jini. Bon, moi naza na une année 7 mois. Une année 7 mois. Est-ce que mbala zui ma casse terre kuluka yo eba? Ya lober oki ko décevoir ba parents na été. Eza kuti na bango. Akosala oyo bango balobi ne po bango ba pese musala. Kabake bango ba pese musala ba imposer ya sala ni. Ane loko sala te osala oyo bango balobi. Mais on pense la kenga na boya ka oyo kape ya nga papa. Ona bolingo ya Okay. na ye. Mais lelo ya bi nga zane loko sala te. Est-ce que vous pouvez imaginer? Le on a comment malheureuse. Non, on va pas ma camarade. Non, qui me comment pas ma camarade, papa. Et là, on est seul au long, c'est pas dans les pas maman na ba. Tandis qu'il y a le bien le qu'on a mais. Dans ba subi lo ba chim dono li banlate. Ça peut aussi peut changer. Non, qui ko supporter te. Ye mum tabenga ki ba ebiso ngo pona munoko na ye. Papa disingai. Balobi na ngango. Na ye na mama na ye. Baba nsinga na salon. Ayoki soni te. Apesa ta maloba te. Papa zo bimisa ngo boye directement na vandi wana. Na ko supporter ngo te. Na nyonso na ko kate. Na ko kakite. Donc na soignisie. Mama banga koteli mwana na ye. Mama banga koteli mwana na ye. Bafengi ngai. Babenga makombo yo sesengelaki babenga. Naki na shwate. Nandaka bongo mela mai eleka na bongo ndenge nini. Yo na préféré la kenda nga na mwana nga. Koba de papa camarade mais mutu pe. Kotanga moni nga na obima pekisa nga ta te kokende ta za te. Mpona bango kutu basepeli na bango nde nakei. Basepeli. Batrouva ngo bien.
nde nakevana na balabala na makila oyo bango moko papa poni bato moke bakoza sans pitié poni to tomemaka ngambo tosaka lisu mpo tobotamaka basi o to nini. Merci beaucoup. Je crois que balandi tolandi lisolo ya mama Abigail, eza lisolo moze ya pasi. Eza lisolo yo toko bo tuna ba question te, vu qu'ils pota eza motema ya mutu. Je crois des fois soki au mi côté pa mama Abigail, pour comprendre pota ni na na motema et pour comprendre nini zo lekela parce que moi na une année 6 mois et puis tant avec lisolo mo bala yo ki ata sonité ko baneke cette fois-ci le Rosa Moulouba biso da Congo. Il faut la balle officiellement, mais elle attendait que c'est elle qui devait être sa femme, parce que quand même à Botinae, et puis à Saint-Aki, le papa et Abigail a confié à sa sauté, le Abigail a zotambola, et maman la bango père défendé ou qui a tika makala ou kanga makala, moi on a bonne vie, mais et ces milliers ya pour na souci ya bolingo nae, à ça que mbana comme muto polobi ba bani ofana bolingo na bango. Mais ça tournait par rapport à leur coutume. Pourquoi coutume bandaka les alagité, mais coutume comme ka un muta comme mutu. Est-ce que ça va gêner à bango tena maman nae? Est-ce qu'effectivement, ils appellent la famille, trouver bango awawa, ensemble na bino. Ton dans le spot publicité, il y a offert parfois Jésus na matete. Et puis après, tu rozonga parce que tu as un numéro mobile, tu as un numéro père maman et mobile, tu as un déjà. Je crois que tu as un code sabango, bongo tolanda, suite ou les cas, merci beaucoup. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadona Bino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nalobia, bokanisaki tosila te, toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba, toujours idéologie. Ayeli biso lisusu, Queen Clémence Talent, concours make-up et coiffure professionnel, 2e édition Yambala Oyo, eza ya ofele. Nalobia, eza ya ofele. Poete casting na biso elingi ebanda deja. Pona komi komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner, tozali na voyage à l'étranger. Pelisusu salon de coiffure complet ya yo moko. Nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele. Nalobi ya ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo. Pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango mama kamata bisu. Kamata lisusu.
Si bande obalandi, toti ko landa spot publicitaire ya orphelinat Bravo Jésus. Ils a précisément na matete na Viaza 27A, ils ali matete ya commune na matete ba venir za raté mais matete dans ba quartier. Biso to na quartier Viaza. Donc so kitna banunu, otuni quartier Viaza ba laksayo 27A, au monde ba commis orphelinat Bravo Jésus. Je connais à chaque fois que non, tout comme déjà na début à moi. Et il fallait qu'on foute à loyer place bano bazola là et puis calamité tout banda déjà tout côté la fête ils ont banda calamité je crois bandeko oyo ba soutenaka orphelinat c'est les moments où yango banda déjà ko sala pour que bana oyo bazala malamu ba lia malamu pe balata malamu parce que midi ba fête sala geste ya bolingo nzamba kozanga te vraiment ko pambola yo. OK, merci. Maman Abigail. Outi ko quand même kozwa na ibitena benye mobali na yo, tona benye papa mo na yo, na ibitena ko benye nani. Ndenge yo moneli, ndenge yo mo lingeli. Aza mobali na nga papa. Ah, OK. Na gina na yo kango yo mo konelo bango. Donc a mobali na yo malgré ba mi pepeo eleki, a mobali na yo. Toti ko zoyer déjà na téléphone, mais il on a rosenga na yo tu es une femme. Il faut reconnaître peut-être yo ko funa mobali peut-être que to ba réalité mususu des fois yo sala ki kuna to ebité yo ndo yiko bela biso to yoki faut to ka mobali yo za sûr et certain conscience nous reprocher le remonter tu n'as rien fait pour les locaux mangambo comme elio conscience nanga ezo reprocher nga ne le côté naza esprit libre aux appena libre tout ce que olobeli biso awa eza ba réalité pesa makambo oza oyo moko za nango osale loko moko te ofini mama bokilo te okole mobali te loko azu musala otomboli mongo na yo te na kofinga ben mère na pona linga mobile nanga temeke na linga ke makasi na kofinga mama na pourquoi na yebisi bino vérité on a ba ngeza vérité ou eza côté passé au cas où sura ya yebisi biso ka le contre na mamboyo lobeli biso je ne passe pas parce que c'est la vérité non na tuni kaka au cas où peut-être au kosa peut-être au kosa. Oui. OK. Merci beaucoup. Ababi peut-être au Kosa. Je crois que tu as ndeko mobali mobali tu baga mobali ya notre sœur parce que même apôtre Paul parle biango mobali oyo a dévergé moi si abatu. Il sengela zo adoté donc le a doté mais le battant au bazuango c'est là aussi notre loi aussi yambo kanabiso Congo sozi mona bato c'est na 6 mois. C'est officiellement, Balobi qui comme déjà, ils ont déjà officiellement, moi c'est dans mobile. Selon loi, il y a notre pays RDC. Mais il y a ça, il y a plus que moi, on a considéré une année, ceux qui 6 mois. Donc c'est plus, avant moi, on a d'autres qui doivent avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est déjà, il est au moins, il y a au bon bâti. En tout cas, beaucoup de c'est notre frère à Kota, mobile comme on a dit, on doit avoir Toto Gloire. Toto Gloire, OK. Waouh. Ma gloire, non, c'est plus un nombre de tébélé. Beaucoup de la tonton Gloire. Beaucoup de la rapidement. Et parce que le temps est déjà là. Bonjour. Ça va, tonton Gloire? Ça va bien? Papa Gloire. Pourquoi vous avez un keb aux autres à la table? Est-ce que là, il y a ma casse des alliés? Oui, parce que pour nous, ça nous tourne. Par rapport à nous. Là aussi, vous appelez le téléphone que moi, c'est moi, à l'hôpital. C'est pour cela le code para responsable et au moins moi nanga na moi c'est parce que c'était moi nanga sobela à son hôpital. Le banila le parent responsable hein? Oui de l'eau bien on oui c'est ça. OK, merci beaucoup. Non, on peut ça place au fanana no là. Merci papa. Écoute-moi. Oui. Avant il y a bande ça moi nanga parce que ben on des parents moi yango elo que selinga bien au lobby en tant que parent responsable c'est que j'ai beaucoup aimé. Oui. En tant que parent responsable tu peux venir pour ton enfant, tu peux aussi venir aussi pour la personne qui avait apporté la grossesse de ton enfant. Merci. Oui. J'espère que vous comprendra très bien. Là comprendre très bien. Appel moi à ça hôpital et je voulais savoir hôpital de Oyo. La personne a fait aux oibaye. Oui. OK. Maman moi ngai. D'accord. Ce que y a voyé biso place moi nazali zana kimia fanda. Abiga. Papa Gloire. Merci. Papa Gloire.
Papa Gloire. Alors, c'est sur place, c'est ce que moi, Nazali. C'est que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est bien. Parce que au fan de la Papa Gloire. Papa Gloire. Papa Gloire. Très bien. Vous êtes responsable. Oui. Et ce qui est-ce qu'à aussi yo fan de théo qui le comté directement au bani pour s'afflammer pourquoi c'est que j'ai beaucoup na ba estime on n'aurait pas na yobi que tu es un homme responsable à traiter comme na côté maté responsable à traiter comme na kufana. Est-ce que tu peux te mettre s'il vous plaît na supplier vraiment. Merci. Parents responsables, tonton Gloire. Na CP na phrase on a makasi o lobby parents responsables. Papa Gloire. Papa Gloire. Amigo ça kananga ya. Papa Gloire. Amiga. Papa Gloire. Oh. Et je crois par rapport à la responsabilité aux amis, par rapport aussi à na lié aux amis, ko jamais ko agir nengo mena ko agir parce que nengo za responsable nenga pena responsable et parce que ko singai et ce qui va vérité nanga na se présenter papa pas de problème papa Gloire ils sont commis na la prophète Eric na mo senanza ça va merci beaucoup Papa Gloire en fait cette dame là va auprès de nous tout près de nous azana. C'est ma femme, maman moi. Merci beaucoup. Beaucoup singa azan hôpital. Non, on juste na première phrase n'a pas besoin. C'est ma femme. C'est ma femme, maman moi. Non, on a besoin que la première phrase. Ouais. C'est ma femme. Ok. On a la deuxième té, on a la première phrase. Ça me l'a. Oui, j'ai pris. Il y a un verset mon alingango mingi. Ils ont Ecclésiaste chapitre 9 verset 9 obi. Pendant la vie na mobimba, on se réjouir na moisson nzamba péchio. Na sia mukolo oyo, même si mamboza vanité, na sia soleil oyo, c'est pela na moisson nzamba péchio. Avant d'abord azala mama ya mwana. C'est-à-dire zaki na malobo lobelaki o ya acceptaki. Pour maintenant bo se réjouir pour ebotambo mo eboti lokola mwana. Au mwana royate s'il n'y avait pas l'amour. Mais mwana aza fruit ya bolingo d'abord ya papa na ya mama ne permettra fruit ya bolingo mwana sanini mwana botam. Première phrase na yone na sepe na makasi. C'est ma femme. Est-ce que effectivement c'est ta femme ou maman ya mwana na? Merci, monsieur. La parole. Kando Tcholoba, en tout à l'heure, avant, moi, Naya, Bolungo Yangan, Ndesangisa Kipsumba. Et il y a que Aza, moi, c'est un kaka, maman, moi, na tes mains, Aza, moi, c'est un gars, en plus, maman, moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Parce que, à Malelo, Koubeng Sayo, quand même, na 4e émission, il n'y a rien du tout entre vous deux. Merci, prophète. Sincèrement. Ah, merci. Quand nous sommes en tout à l'heure, Bolingo, et ça en a pas 2 personnes. La fille. Non, papa. Vous voulez bengue la fille, parce que tant au côté, non, ma femme. Nous avons besoin de expression, c'est ma femme. Ok, merci. C'est ma femme. Ok. Sauf, ça fait 1 mois déjà où 7 jours est porté disparu comme ça. Ouais. Elle est là. Et toi, j'espère que Bousseline va très bien. Tu me connais très bien, Abiga. Il y a moi à un hôpital.
Et naza na posa ya mwana un point et comment il y a caméra par rapport à quoi? Abiga. Papa Gloire. Je te pose la question. Oh. Mais c'est naza ko s'adresser à yote. Mais si ko mutabenge pesa ngai. Parce que tant obi ka ebio nini abiga na ebité. Papa. Est-ce que vous reconnaître quand même ata moi bola momoko madame wana fandi wana asa na vie na yo? Bola. C'est une question à Touni. Non, c'est pas elle. Oh. Tonton Gloire. Tonton Gloire. Tonton Gloire. Ce n'est pas elle. Non, on a autour juste cette question. Vous reconnaître ata bola moté madame wana fandi. Rien du tout, vraiment. Quoi par rapport à quoi? Papa, tina niveau yo, ngai, Abigail. Abiga, yo, au sein dans un livre, vraiment. Hein? Dans la relation, il y a un yo amoureuse, et yo, on contribue à ni et pas dans la vie. Il va boire ma père. Oh. Il va boire ma père. Oh. Tu commences à pleurer. Aux zones de la tête. Oh. Abiga. Attention, on peut s'en rendre. Yo, au sani et pas dans la. On peut sani et pas dans la. Oh. Moi si, et pas nyo. Et pas mbad. Abiga. Ça fait un mois déjà. Nazo Lukayo est porté disparu. Bon, si je comprends très bien P. Moi, nana, azala P. Yangate. Papa, Fana non. Gloire. Non, Fana. Papa. Pardon. Gloire. On peut s'en kanda. Et risquer tomber bana. Mais, oza, nous sommes ensemble. Nazo respecte et t'inquiète, ouin de Dieu. Beaucoup de respect que je vous dois. Rotika, c'est un kende. Papa Gloire. Obima a été suite aux solutions. Parce que ma bêtise, ado bimisa, yo, toi. Papa Gloire. Devant tout le monde, hôpital, toi, dans le hôpital, comme caméra. Papa Gloire. Papa Gloire. Réputation dans la Papa Gloire. Monsieur. Est-ce que vraiment Arthur ça les a? Au bas qui tu es un homme responsable. Est-ce qu'il est responsable de agir ou agir? Mais ça moi en hein? Papa Gloire. Zone en place au Fanda. Fanda non avakas. Fanda pour tout près de Nangai. Ton un peu sur moi na yo. Fanda non peu sur moi. Ouais. Après il y a moi na bi manda kende. Non peu sur moi. Fanda kaswa. Fanda. S'il vous plaît, je place au fan. Peut-être parce que nga oui pour des espoirs, papa nga à cause na yo diga. Papa Gloire. C'est notre coutume bien. Ah bon? Oh, il y a un coutume. Okay. Tu sais très bien, c'est notre coutume. OK. Papa Gloire. Je place au fan. Na pesa nga na kupa na tika mukilo yo. Non. Na bi bien Fanda na obenga ba ila o mwana yo. Botka so biga kasi. Ah. Voilà. On a Papa Gloire. Non, pour ton plainte. J'espère et ceux qui beaucoup moi n'emball et bon ça vie na bino hein état ngalité. Qu'est-ce qui prouve que yo moninga neto mo stamba? Parce que en gros bon ben ça y a moi été hôpital et nio et le mec hôpital comme la caméra. Ah bien. C'est tout ça normal. Qu'est-ce qui prouve que yo kutinga na eto mo stamba? D'abord cette accusation là tu es en train de faire. Oui. D'abord ça m'a bien papa. Moté naza toujours comme qui ça penza. Même au sein d'Anzam, papa n'a pas. Même chose à mon candidat, mais tu peux pas vous déborder sur un niveau. Je comprends nanga, naza, na posa ya mwana. Na lobby. Gloire le lolo ni wanga na mwana onga na boti. Parce que derrière moi on a mon vérité. Bandelo no parce que le king a boy. Sacrifice nyonso onga bigana se sacrifier. Pour le télémando télémibo. Abiga. Oh.
Comment le qui ça? Comment le qui ça? Comment il traite ba normal pas n'était pas bilo na nzimbi. Mais tina misra ba to boy gloire. Gloire. Non, l'homme la soulé, non bamba yo. Non. Nani. Eh, toi. Papa Gloire, pardon. Papa Gloire. Mais c'est pourquoi ça calme ngai? Papa Gloire. Bah moi si elle va comment traiter boité parce que ils ont ma bé ma casse. Entre Yona maman Abigail, il y a un problème ou il y a des fois peu parce que tu me dis yoka qui peut-être des fois yo dans la raison na yo. Tu te yoka ga été. Soit des fois dans la raison na mo boté peut-être lui parce que lui c'est ma femme mais on peut ça moi na bana kene comment yo ba so moi na yo tiki moi si moi ça qui soit un mois il semaine libanda mais yo za bezoka moi na moi so tika. Est-ce qu'il est là au muzo le kana? Bikambo ça. Kasi. Ngadinga donc là vraiment na raison. Na comprendre que makambo ya kinango, comprendre que faut na yo kayo. Ça na place na ngai. Voilà. Famille na yo. Et to ba parents na yo, ba boti yo et oyo et pour que yo lelo oza mutu na mokili, c'est grâce na ba. Pour décevoir ba mutu. T'es jamais. Olobi awake oza monsal ya nzambe. Car bible on peut ils ont si bisoke tout ça ba papa na maman pour que bomela na mokili. Voilà. Et ngai nzambe atie bango liboso na ngai. Faut na tout ça bango. OK. Na mima bango parce que baza ba para aminsinga na mokili. Ndenge ya yepe ba misa yepe na mokili. Voilà. Yepe fa tout ça bango wa. D'accord. Ça me Congo. Ah, vous avez Congo. Ça Congo. Loi la famille de Monsieur Zakara. Sorosa soko komi prépo na kubala. Oko bala moitié ko na sufite. Oko bala kaka moisi ye ko na bino. Wa Congo. Lokola Zambe apambo ngai na kompe mutu je suis Mbappé moi Mickey na yo nyonso eza nango di Nzambe. Mais à ma grande surprise avant nakutela na la fille ya Congo na zaki non na la fille oyo mais sorcière oyo et ameminga les missions et donc hôpital comme mission mais d'abord il bosse dans le côté obi que non c'est ma femme les lobengel sorcière na bengi ma femme et parce que na kanisa il y a malonga mais tu regardes les kamo et ça ngongo tina les longa amen abiga so na ba réserve et pour nous ça ensemble les longa non mais tout sérieusement so ça na abiga papa je sais pas toi papa na niveau na yo abiga papa gloire merci papa gloire avec beaucoup de respect on peut ça moi na ki d'accord fanda kasi le ba soute kasi fanda to pe so moi au vent de l'équipe 3 au même ngabwa merci beaucoup de respect que je vous dois on a lobby fanda kasi to pe so moi mais on va expliquer ngai bien yo kati boyenene nous donner expliquer ngai bien papa gloire so on doit bailler à l'obarte papa gloire parce que yo lobby et l'homme est très important baboti bazaba nzambe na biso c'est voilà là vraiment moi je confirme ça et puis na betela mo c'était faut que tout ça bango pour baonder ba venir na biso OK et puis je crois que tout ça est quand même aussi les ala qui aux aïe baboti na bango non c'est pas tout ça qui so entre tant ba parents la mon bali bazala qui anako peksa bolingo oyo entre binombali na binombali il y a linga joka toujours quand même à tout yo ka ba parents na vikazana bolingo non oyo lelo o kangi pe matoi te ba parents na yo o linga po ya sala ki boya kangi matoi ya ba parents akangi bato no bolingo nanga papa na mama sala vie na bango ngapi na sala vie nanga a préféré bo sala binomba na ye pourquoi pe na tourner pe po kangi pe matoi pété yo po oyo ka ba yo ka pe bango pété na pe na besoin bolingo nanga poni o sala mo te no ninga sala yango
Mais il y en a tout dans le salon. Écoute-moi. Ceux qui nous ont très bien. Écoutez mes coutumes. Ah. Oui, écoutez mes coutumes. Ça dit coutume, mais ça plus que mes parents. Oui. Et parce que coutume et ça les bango. Ah. Zambete. Zamba Zali. Première Zamba la première position. Position, oui. Deuxième coutume. Deuxième parent, mais comme coutume. Mais pour que ma parent passe coutume et j'allais si bango. Si quoi, ce qui y a des fois que bon bazali bon. Il y a juste ma question tout après. Je vais préparer ce dia ba pour moi na ton prière zana to sambele pour na la moi muke. To tina ba ya na moi. Pas de problème, bien na ça ni voilà, pour to qui peut moi musika pamba. Lelo na lobby si aujourd'hui que votre papa no bazala qui te poser entre bino mbalina et quelque part. Coutume penge landa pe na mboka na parce que bobi eza ki chassa pour na coutume non oui so so za ya défaut boya na poto coutume penge landa na poto to zaka coutume ka zaka ya Afrique soki ba para ba kufi mais coutume kufite donc na yo na biti kuna pe na poto pe kuna oui lingake landa oui donc bonga pe ka bozaka boye mais c'est très important il faut que tout ça dans coutume c'est très important mais autre banga koza chrétien non oui naza chrétien osambela oui mais comment un chrétien ako respecter coutume akazi koleka même maloba nzambe lobini mabanzambe lobini mutu lobini ah éclairé chapitre 9 verset 9 lobini o sepela la moi ça qui boulengi nzamba peso pendant toute pendant vie na mobimba pendant vanité mais vanité on a coutume pesa vanité moi au genansko ngolai ndeko et vérité. Pourquoi ceux qui ont pourquoi ceux n'ont été yo na tout na yo comment aux mais pourquoi Yosko oza ko comprendre ngate tengana te poso Yosko eza to so la ngana ye comment non ngana ba mabulinga ngana kota et voilà tika ngai tala so comprendre très bien coutume mi ngai interpréter na ba na mwasi hein ya école mususu bosko maman mwana obotele mwana yeah oui mais tina na ye eza discuter et parce que famille na ngai baboti na ngai abiki na bala mwasi ya tina na ngai et c'est pour beaucoup de langue je crois na benga maman na bino beaucoup de langue maman parce que peut-être maman a pas vérité beaucoup de langue maman wa sali ke yo koma papa bon tina na ngai madame soki katalo lemu kilo te papa gloire lemu no okilo papa gloire suis capable ya kobala mwana wana yo utika na yo et pour votre information soza na moyen ya ko sala nyonso na pina yo sala na porte grande verse et na peso bonne chance. OK, merci beaucoup. Merci. Et surtout na arche Oyo Osalia. Abigail, oublie-moi dans ta vie. OK, merci. Merci, Papa Gloire. Bazo, la biso, moi, maman Abiga. Je crois, côté la biso, tu bengue maman Botio, limbisanga pena, pardon. Oui, limbisanga vraiment. Parce que Azaï, quand même, n'est pas maman. Lui aussi, maman peut en être au Lukae. Biso peut toujours maman peut en être au Lukae. Et maman, il va place oyo ye azali limbisanga papa surtout sali yango pourquoi tu as biso maman rapidement maman abotio mozo sala maman abotio mbote maman papa yaba kamni na zomo na a omoni non maman abiga na tamboli kisata mabako luka yo na mwana otie mwana wapi abiga na ngai ngala luka yo mama mwana ngai na zo luka yo otie mwana wapi abiga OK yo la kinga itenga se ko vanda kitsa motema tozwa solution makambo nini osali abiga wapi mwana mama wapi mwana abiga mama abiga osali ngani mwana kai abiga elo ndo osali ngani kwa mwana ngani boso ya mwasi etanga la boti mibali abiga nini osali ngabo mama koko na ngai mama Marie Papa kangana nazogama nazoluka mwana batu te azali fanda je crois que ça on va faire des recherches fanda abiga ata eko sai na mwana bakamera mini awa mama fanda mama Marie lisa mama abiga nzolukela ngai mama Marie olikoti nanga na prison yango beninga awa
Maman Marie, Maman Marie, Maman Marie, Maman Marie, Talananga. Faut s'agiter dans l'eau de monter. Abigail à mon ami. Ils ont place au fan de case. Abigail à mon ami. On va s'agiter pour maman. On a attention au coin les bisois, écrire bisois problème. Maman Abigail. Maman, Zoma casse. Pardon, tu es une femme. Bino bo me marabiso na libom. Zoma casse. Non me marabiso na libom. Zoma casse au fan. Yaka, si maman. Ils place au fan. Ok. Merci beaucoup. Merci. Maman. Longa li bona litama ko. Esanga pasi mwenda longa li bona litama ezate pona makambo boyenga na zomoni zolekela ngai. Merci. Banda babotanga mbala liboso na liboso ba kamera meni. Kasi biso ezala. Eza problème nini papa we juste eza nini? Maman Marie, d'abord pona kombo na yo na discipline singa. Ngai avana za na réveil na utape na catholique. Maman Marie azali moboti. Mama Yesu. Moi c'est mon motema munene. Oya ndimaki. Des fois batanga ngo mabe Marie animé ba finga ye parce que oba ine Joseph ayeba ki na otemi ba se découvrir que moi si moi comme nazemi. Ndimaki bosoto nyoso. Il est loyo. Maman Marie ba otangi na ba Bible. Nyoso. Oza maman moboti. Il faut accepter biso to ka bana. Ochaki a vu des recherches. On a disparition ya bokilo na yo na ya mwana na ya kuku na yo ya liboso ya vie lelo je crois maman na biso Abigail amonani moto benga kibino mwana zali non azali to sola nano yango ne to sola o mona le quoi azali moi to mise bona ba caméra bo eza vraiment tes propreté na habité est-ce que problème nini attaque maman yo ndo za maman boti Nengo boti gloire, nengo poboti Abigail. Likamunini yonde mama. Parce que toyoki komono mwa mingi se répéter mwa mingi. Limisa biso to bengi ombango. En tout cas papa merci. Na mandaki ko kanga makala na ngala ndako. Noka mwana bengo mama bazo benga yo awa na ya boye. O kende kuna na ba bengi ombango en place kuna ba moni ya gloire. Ngai ba yebisi bino bonga. Sikana kena na yeba sulika mneza kuna na yemba papa na ngai mwana mwasi abiga ndengo moni ye aza mwana na ngai vraiment merci beaucoup aza mwana nga ndenge na boti gloire nde na boti mwanu aza mwana mona lingaka ye mingi ye moko yebi ata basemeki ne bazo finga ye bazo soinisa ye ata ye mobala aloba na ye mabe nga na zaka sima na ye donc gloire banga mama yo mtoko bala ye Mona obala ye ndenge nini ndenge zaboye mwana oyo bapanane bakufi likolo susi yo sente mwana na bango ne yo sente mwana na bango bazwi mwana akimaki ndako amofande pa ba camarade oyo bot ba yebisinga ngabite mwana malamu ya to vanda na ye na pasi na bisengo to vanda na ye papa mwana mwasi otoye ko vanda na ye mwana moko malamu asunginga mingi papa na ngai akobima na tongo aketambusa bilamba na ye aketeka na bangwanzu na solo yebi ngwanzu mwana wenza matete naibite mwana wana kende koteka tango asumbi madesu asumbi bilo makoso asumbi mwa likayabu ilokola nga mama papa na nga na za mkongo nalingaka makayabu mingi na fumbwa akoyelanga na mwa likayabu mwana bato oyo ava kenda atika osalanga misala eloko akimeli na ndako na yebite papa na ngai c'est vrai ya solo na yebite. Ok, merci beaucoup maman maman Marie Nerolobi. Je crois que si ce que j'ai beaucoup aimé par nayo la sincérité et puis bah éloge au bois keli bokilo na en tout cas que Dieu vraiment vous bénisse. Oh maman ya solo damoza moté maman. OK, maman Biga. Papa. Yo lobi marambususu. Maman lobi marambususu. Papa lobi marambususu. Jusqu'à présent fo ya likambo memeli biso oyo ebisaki nga. Est-ce que ma maman l'obézait à solo? Papa, maman to baza conscient. Ba yebi eloko onga vraiment na longole linda. Ba mezake bango ba episi mwana bango abala. Mwasi mususu eka nsinga bango abala mwasi ekola mboka. Bono koloba mwa ndenge ni papa. Eza ya solo. Bango yona kwasa pona ni. Peli kona mweso suki wana
mobali oyokanga soni te aza mpe na zemi ata bamona mwasi eloko te mpe le respect naza mobali na leki merci mobali donc oui écoute-moi très bien c'est moi qui parle mais c'est osunga ton ebele awa ya moi jusqu'à maintenant na mono moi ok je dis ceci moi na Kenya mais laisse-moi te dire une chose donc là ozu moi nanga okangi et ibake donc to suka et likambo ngalo si na justice j'espère aucun va très bien et toi Biga à partir de journée oublie-moi dans ta vie ah? Et Sonko la personne assez aujourd'hui Sonko est capable c'est dans la partie il y a moi là donc ça nous sommes pour que nous soyons et pour votre formation le comportement oyo affichage vous êtes moi si combat la terre non aux arbres moi c'est la malédiction dans la vie d'un pour obomanga biga explique-moi moi juste pour pousser na ma belle merci ngada yo osuka pa petit na mido po et Mambo Lobi que non, tu es un homme responsable. N'a pas art aux opposés. Ça n'a rien à voir. Et balle en matin. N'a pas ma bêtise. Et ça, vous yo, on blague dans la. Et tout. Pour été. Tu m'as touché. Ok, n'est banda. Oh, Simbanga. Non, mais on va voir. Maman, yo pas de retourner à vous sauver vos potes. Il va t'entrer devant. Regarde quand tu as mis sur maman. Maman, yo kende na yo tikangai awa tikangai awa ngala nazo c'est la poko na nga so yo da posa mwana te nga posa poko na ngai kende mais c'est oui binga yo bima kende likambe sila na kanda te nyoso ba bobisa kende so bono respect maman na yo vraiment nazo na nzela na et toi ngala za posa poko na ngai Maman Marie. Attaquez maman. Nous sommes entre nous. Je crois que Roland au Bolim Sabiso via Makambo et les Kawa, mais comme maman est là, Mazali. Maman Biga, avant la tuna maman. Avant la tuna maman. Olinga mobile na yo. Papa. So na linga kete na linga na ya te. OK. Merci beaucoup. Maman. Makambo yo bokilo na zoloba. Eza solo ke moi na mobile ba proposer moi si musu. Papa na makambo neza ya mona seka biga kanga motema. To solo la kinaye. To vandi to solo naye abiga kanga motema. To so moi sona ba kozala te. Pona linga kayo mingi. Papa zo mona moi si ndenge azawa. Na linga kayo makasi. Do asunganga na makambo ebele eloko ememi mobali na ye boye po tant mobali na ye musala ebebi aza musala malonga te pona biso ba Kongo to respecta mingi banoko ndeko nanga mobali ayaki grand frère nanga tango ye aisingai wapi gloire abimi nde eza boye kalata zoya tozeli mukeye pa linga tema bo gloire pa ye tant gloire aye ba solo naye abenge babima ba ke masoba nda solo kuna ngana ye mite na moka gloire aye kozonga o mama noko apesinga ba condition mingi na epeso na opokango eza mwa passe nga tuni eza nini gloire aye singa binoko alobi na kabo place ya musala azulinga place ya musala mais à condition que mo kontina bango déjà na ba place ya salata azana mwana ne moko ya mwasi ya mkongo
comme abiga za muluba nokwa lobi biso avantage na mingi to bala bandeko na biso ba Congo yona sikoyo aisinga ke ifuna bala mwana ya DG wana siko sope na bali mwana DG wana eza bola ma famille na biso to za ba avantage ebele pe ba kotia ye ba otianga na poste moko ya likolo na ozala bien mais esanga pe pasi pona tika biga malamu abiga botika na ye ananda na ndoko kipe na makamni so na mwana na ye na ndoko kipe bino mais eza pasi po na yebisango abiga ngalobi mama baboye nga pe pona bisabiga eza pasi lokola za mwasi na yo soke komi na butu tant bolala la musie bo solola ensemble de ba côté na chambre lobi na ton wana na mona kaka boye abiga alamki na kanda tami na kanda biga nini o mama te loko te ngape na keko zwa na keko zwa mapa na zongi teka makala na mapa na teka makala na mapa tant na zongi na bimisi staki na tanda makala na libanda boye na tala koko nanga azate abiga pasate abiga pe azate na tombe ote ya biga meseki moko boye abimaki bongo abiga ngo akei wapi na bina zele na pokwa na monete tant comme 19 na biteka na bando luka mwana bato na koma luka na kende boye nazo mona biga te na tuna oyo na moni abiga te papa tina ndenge na yeko ka appel oyo na yeko mona biga awa. Merci maman pona yongolobi skoyo selon yo coutume na bino eza bongo to ya bongo te na coutume so penze eza bongo lokola ya gloire aza mwana nga liboso esengeli abala pe mosa monoko mboka na biso mais abiga nde na lingaka ifala azalaka na ngai to vanda na biso po mobali pala baki akozala malamu mais abiga siko donc c'est que yo surtout to ke pana c'est yo tolérer na yo ke gloire abala na mwana ngana parce que nengo biki ya selon votre coutume ça dit yo pozo respecter coutume nga pe na respecter coutume pona boy mwana nga liboso akufa so akufi muta osunga ngai azati donc so il lui comme le mwana yo a respecter nos côtés yango nga pe moyena boy yango ezate mais na linga abiga toujours to tikala na to fanda na mo bali pa bando ya kosunga osunga ye mais en attendant pe atala pe nanu peut-être to pe kosimba peut-être kosimba na biga zana e pa na yo olika tomboka mama biga papa ayo kana mama nenga oloba atiko saba mascarade onyo store salweza mascarade eza obongo bayokani bango nyonso aza clair atika nika ko pousser ke coutume oni aza clair ke mwana nga oui il faut abala mwana mwasi wana ya mkongo mwana ya mnoka mboka so paza mwana nani na entreprise ngo ye akomi ko sala mais mama okamsanga na comme ça makasi yo kina kufela mwana ngai na perdre mwana ngai liboso osunga ngai Marie na yo penzo ntimi pena kufela mwana ngai po eza coutume mama Marie obo yango te mama Marie na papa na ngai est-ce que yo babala o deux fois te babala nga deux fois te babala mbala moko yo comment c'est possible yo ko accepter que yo toi ya tika la pana yo en attendant amona afin de pana toza na bato afin de pas na yo na mwana mais ayoki penza papa ya mwana oyoyo na habite mkola ngona fete on peut pas okende tozala na abiga na ko zanga pete papa voilà subo to koma siko na place wana otiki abiga na mwana okei fete ya mwana no ya mobali oyo asente mwana moko ya mwasi na kata ndako na okepo oyapo bete pele sonde fete ngole kaki ndana okena betela eli solo na betela solo na ko kisaye mona ndi mama Marie non mama Marie totika mama biga je vois pour tout le solution la première chose d'abord ce qui va parler peksa mutu likambo fo yoka c'est important ngana ok de gauche à droite na prophète tu as mal fait mabe oyo bande o ba parents nyosa kwa aigle amona ka lobi mone mama Marie mama sage amoni lobby ya mwana na ye soki aboyi mwana okufa a protéger ya ye mais yo ba mona ki lobby no pas parent mais ba kité ba protection le komelo ono ebisa yo kanga motema ozana trop jeune fille wana ona mwana Dieu zamba sunga yo libala eza yo te ko forcer te parce qu'on y comment ko forcer te parce que lobo okufa ko forcer te parce que avenir zano les meilleurs oza kola afa produit
azwaki bolingo azwaki bozwa kendaki mazongaki loko zo sambela Dieu est capable ya opesa mbali mususu kobota synonyme kozanga libala te yala base belé babota mais nzambe pas zo bango na soin on a koloba yango wana en tout cas oui en tout cas naza rabongo eza pasi mais il faut na lobango parce que quoi c'est peut-être mon maman Marie abimi atiki koko na ya lati koko na pa ke feti akobet ake feti ya mwana oya mbalo ya sente biro simbate donc merci bandeko balandi je crois to conclure makambo oyo pa maman na biso Abigail je crois histoire ezaki bien et bino bopesa biso avis na bino na ba commentaire na bino denge makambo nyonso leki parce que maman Maria linga te alors que les fêtes ya mwana na ye soit kotika Abigail na mwana na koko ni na kati ndako alati bilamba est-ce que Abigail akwa accepter mona mama bimi akome la poison kufa oui maman zolo bango atika na nekaka bongo mais suka na mama kote mwana na ye para nyonso ayebaka oyo azaka lobi ya mwana tayebaka so ta mwana mutu o ta kambo ekoma bo mais ce bolingo leki éclairé créé je crois bomoni suka ya biga donc pour nanga dans na conclure atika libala wana biso moko to sa démarche ya koluka même bande ko tata na ye to ko sengela ye pardon ezeli kambose komi to sala ngo azungu na famille ya kotabo tata na ye et puis ba ko yam to ebi ke nzamba ko sala donc to biso to samela nzamba to sa biso mo to sa démarche wana en tout cas merci beaucoup nzamba pambola biso